Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est dans Barcelone TV, les solutions. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est dans Barcelone TV, les solutions. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche des notifications. Vous occupez? Ouais, non, Mimi. Madame, là, comment c'est? Ah, t'es yo bien, nga? Pas de problème. Je dis, là, quand je dis. Ah, bien, on est moti. Non? Bon, non. Ngoya yaki kusala kabisa bakambo mingi. Allô? Ezani? To solanga na nini okopesa explication ni opesanga? Explication nini? Yo ngo bomangai. Yo tete na malade ngo bomangai. Yo no bana ko tinga makanga na to bima c'est sérieusement pinga pena boyaki. Mais dis-moi ma ben ngas na sala ki Serge. Ma benini. O yeba ki test sérologique na yo ko linganga. O ko tinga mangai. Pona zoka. Tala, o maninga, je suis une pauvre orpheline. Serge, ngana tambola ka vina ngana obanga nzambe. Na salio nini? Oui. Tala, obenga ngesoute s'il te plaît. Kende kuna na hôpital abata sida bo bana bino ngai te. Maman lobi kende kuna bisika bata sida bana bino. Te maman, voyez ba. Oh, il faut y ba maman. Kati ato kama. Yango bango bazaka bwendenge nino ko mona joso pe ayoba umba joka zana mahali na yali ngajo kisa yompo yona yebo ka ba mahali dimaki kastona nini sasi yompo za ko ba uzaka makambo makasi sans tuna ndimaki mama yo bande ko bisangani yamposa ngai yo bande ko bisangani mama te tuna landa kyo kasi mama soko mobile ngi yosuka na ngo ko zani no be abe c'est bon le d'abord c'est samba limbisa sikatoko shuka ndenge nini na wana ndako yo zaki ko bomba kama mbongo to jwa garanti to mbao to jwa ndako mosusu amo kempo mbongo wana ngai na sa mbongo mobalo mpembe mobala mpembe njoka maadi na njoto bongo yo kanisi dina ya kosa yo ya ebi dina ngati mama résultat pesa mon hôpital Pourquoi tu hôpital tes maman? Nous sommes allés nous faire dépister nous deux. Résultat pesa mon hôpital. Docteur, alors puis les apôtres vont remettre le test, puis ça ne va penser, maman Zoya, yo là bien. Tambola kana ko bien la boue.
Mais papa, nous avons eu le regret de vous dire que non, vous êtes porteur du virus VIH. Wana bionge so Maman. Maman na wuta likola kisi na kuya na se. Na wuta likola kisi na kuya na se. Maman la vie docteur. Est-ce que ça y est? Mais c'est monsieur Serge Louye ngabi papa ye wana. Bongo boliana kandenge bato sada. Moi, je dépêche à Manan. Koliana pesa ko joki ko mono juma. Moi, je dépêche à Manan. Koliaka yango wana jonge si mongongo. Sanso kenda kate ya mananga ibandiko. Opportunité tonda. Soana welcome ndinga yebisa boye. Merci beaucoup na batatindela kinga na tina tiki de lopango na zwimbongo ba pesa kinga ultimatum il y a une semaine dans 3 jours na barsa to longo na biso. Oui, na sina solola na ba wini bwana dada love na soana bangone sote bango ba yambanga. Bon, ça boye, ça faisons ceci, na si ça quoi emballer ba biloko et puis je te recontacte. Maman bizi mondele kasi ba bande kona ibutu ba yebi dake no ba pesa ngai famille ibutu tu ba yebi ngai donc eza ki moyibi te bango mo bana bandimaki ba tie ko tu na ba signature non te ka zwa kende. D'accord. C'est bon marché. Nani Barça Barça copine en privé. C'est-à-dire nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. C'est la seule copine au monde à cause sanga ma bête. Et à la Barça donc moi qui est Canada na yé. Kuna connaît oh t'inquiète. Big Jim oyamba biso kuna. Big Jim oyamba biso d'accord. OK, à tout à l'heure. Bisous. Nous sommes en opportunité de tomber. La femme du gouverneur par ordre mérité. Mon thème est welcome. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Oui, chérie. Ouais, camarade, bien sûr, chérie. Des fois, elle est belle dans la vie. Arrête ça. On a comme se sentir, on dirait, comment se sentir coupable de ma belle on a la salle. Cardozo. On est une ambassade, oui. Cardozo, pardon. Mais à quoi tu penses? Cardozo, n'a pas nanda kuno anabimisa 100 fois mais la main était nyos on tout c'est là. Bilamba nyos na lata kaza bilamba ya yonga na profiter na lata. Mais na salle lo mo bolelo vraiment conscience on dirait zonginga. Premièrement, je te demande pardon. Ozo espace ya mutema na olimbisanga. Bolingo zala na oka envers nga et continuer kolembanga te. Naka mutu. Yesu kanda changera te même mutu a changé. Parle-moi. Il y a quoi? Car nous avons dit que papa il a fait comme beaucoup le pain. Nga esala nga bien te. Ah bon? Na sala ke fort nga pena ke mena papa il. Le papa il a zate akufi. Na ko comprendre que toi tu es la seule mère amie ya ngai. Limbisanga. Na acte onga na sala ki dozo nze na sala ki yo trahison. Na bimana papa il na sans accord na yo. Na sala kana kaisa ko nzira peso buka lopango nga awapesa nga so nini molimo atamande salenga mena oyo kandolo bakio na mbongo ano sali ke noto ke États-Unis Cardozo na kokolelo camarade nanga oyebe sika olokota nga Cardozo nga na benga ko yonde papa nanga mama nanga pona lipa nanga Cardozo o supporta nga Barcelone na nyonso na salaka oyo yeba te molimo atama o ekotaka nga dozo je te demande vraiment pardon. Le qu'est-ce qui se passe au Limbisanga? Barcelone. On a mon boucle d'oreille dans la chambre à Ibutu. Ce qu'on s'est rappelé, je me suis dit que la boucle d'oreille dans la mauvaise monde au créé un problème belé. J'en avais. Dans la chambre à Ibutu. Mais que parmi les filles, tout Ibutu dans le plan, tu étais parmi. Mais souci dans les arrêts qui est au Ibisanga Yomuko ouvertement. Barça. Nako kabona nande konanga te na copine te pour mobali. Tu comprends? Nazaki femme sage dès le début. Na benda ki buka lopango c'est parce que na banayi ko privilégier makambo nanga na yeba kike mabemo boya. Je peux jamais me séparer avec toi pour na Ibutu. Ce qui Ibutu abimana na couple na bazalaka na abimana ba fille wana o ba pesa kino ko kufela. Ibutu azana mobala lingaka basi mingi. Mais du moins pasteur Atom sa teyanga elo mabi la patience paye.
nazaki patiente, je n'ai pas voulu emprunter nzela oyo ibuta azwaki ya rolinga rappeler mpona za ndumba comme les autres na bendeki buka lupango. Aujourd'hui je suis maman lupango na teki lupango oyo mbongo esunga biso tokekana na oti kote toke Canada eloko servi aux leçons et servi pour fille mususu leçons darling na BBC bana makala pour nini parce que baboma ibutu les jeunes couples bakabwana yosko dis-moi ce qui papa na kina sida bomo ndete ngwa to kufa biso nyonso to tika molimo atama ya ko envier ya yo ya muninga chacun de nous sur terre a son temps. Peut-être yo étoile ne ko briller en 2020 ya muninga en 2025 ya muninga en 2020 ya yo en 2023. Sois patiente ma chérie, tu as compris? Erreur au sali pour refaire un Sala ndenge olinge diplômé nasilisi kelasi kaka na mbongo ya makala ya lelo diplômé nasilisi kelasi kaka na mbongo ya makala Mama. Kamboni. Nana kupi. Mainanga inaenda kabongo tena. Mainanga inaenda kabongo tena. Nani. Lobana kaite kuta kupi baba ofa nale rampo. Muta kupa kalikambo tenga pela kupa. Alinganga mingi lokona boye selote. Atiki na banda mama. Twana no pasi. Mama. Twanda nanu. Mama te mo. Jira. Tema nanu. Emana te.
Wana kame tema nanu likambo wana elekinga ina. Na bandi ya message ya Serge côté ya liboso. Telefone na boye. Na kisa kufanga dembelo so ko yo mama. Minute na ndima message to écouter. Madame Marina libisa ngai. Na bandi conscience na ngai repose ngai. C'est moi du Hippocrate signé que comme motema. Maman message nyo sango zo patanga na motema. C'est moi du Hippocrate ya banana. Na ba mingango ba poetaka. Abina kena moni pasteur na biso na expliquer pasteur abifuna bisa batunga na sa ki ma vérité maman. Nzoka mimi na ke no mona docteur maman pour pas résultat maman. Docteur ta la capture ya bon résultat c'est maman pour pas la sa maladie maman. Capture ya bon résultat c'est jango maman. Maman la ki pasteur maman. Maman Mimi muto. Mimi na docteur asafuye mama. Munganga aloba na yo te sada zama na likambo nini oyo mimi asaki bo. Mama na sai mimi nini kama na fuele mutima. Ah! Mimi so be pari. Tu n'es pas malade, Serge. Tu n'es pas malade. Quoi? Comment ça? Tu n'es pas malade. Comment ça? Tu n'es pas malade, mon cher. Comment ça? Tu n'es pas malade, Serge. Comment ça, je ne suis pas malade? Le résultat était falsifié. C'était un commentaire de Mimi et le docteur, Serge. Attends. Mimi avait toute la nuit fièvre. Hein? Il ne voulait pas nous voir être heureux. Mimi, comme mon ami. Sérieux? Tu n'es pas malade, Serge. Tu n'es pas malade, papa. Est-ce que ce que tu me dis, c'est vrai? Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. J'ai reçu le coup de fil du médecin. Quel médecin? Le médecin, c'est ce test à dépistage. C'est au dépistage. Tu vois le jour où on benga le jour où tu es là, on benga non, on met la question kufa. On a dit kufa na yo. Quelques minutes après on a mon message et continue à téléphone à rester. Le médecin qui me disait que tu n'es pas malade. Ah, c'est une capture à mon résultat. Moi, tu disais, tu n'es pas malade. Mon Dieu. Tu n'es malade, tu n'es pas malade, tu n'es pas malade. C'est un commentaire de Mimi, papa. Mais on a mettre fin à vie dans la Non, c'est désolé pour tout. Désolé, Seigneur. pardon, pardon. Non, je comprends. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu vois, c'est grâce à... Donc, Mimi, tu as ça que ma campagne Je te dis. Na comprendre le sens de la vie. Mais c'était ça, donc, na comprendre le sens de la vie. Alors, vous avez tout ça dans la vie. Il y a l'autre fois, il y a un musicien congolais, Ayemba Lobi, le côté mbongo, et il y a un peu de temps, il y a Babola. Et pourtant, ça comprend. D'accord. Mimi. Il y a pour la Babola. Moni mbongo na ngamoko, mais Mimi na banzela moko. Ya malamu te ba conséquences oyo epesi ngai conseil na kolinga te yo ozonga susu na libulu wana. Donc tu vois ozonga susu wana ba cousine ba ye déjà là-bas ceci na kosalaka transfert ndenge nasalaka mais soki ozwi yango cette fois-ci kotiango na basentiment ya bozoba te. Donc
raisonner au sein de l'autre il y a malamu pour que on assurer réalité à venir là. Hein là. Bon, on a un box à camon, ok? Là la chaussure. Pas ça en bas, hein? Le vol c'est prévu à quelle heure? À 18h, là il est déjà 16h. Peu vite. Mon amour. La femme que j'aime de tout mon cœur. Par rapport à ma femme sur le kaki, elle servi du son sur la leçon. Elle servi vraiment du son sur le son. On a un gars qui fait comme un bouille pour s'échapper. Tu comprends? Pour dire que pour que tu te sentes homme, aux gens besoin de 5, 10, 15 dans le bête. Aux hommes, tous autant dans le bête, nous avons besoin de lima. À où tu as un peu de transmettre un peu de camion, c'est ça. Et si mal sauter. Tu vois, donc il faut être sage dans la vie. Celle que moi j'avais pris comme ma soeur Mimi. Nga chercher m'tappuyer nga Serge za Mimi. Yo yebi solo nyonso. Nga tikala se place Serge te. Ye mutu ekende boya kofunde pa mama ko linga ko sala boy. Kaka ye wana. Tant amon que non makamanga Serge comme ma sérieux nyongi. Pona pa kanse peut-être que non nga kumela wenge na loyenge. Tu vois tant mon que non rien. Sérieux comme il m'a ça mon thème ma paix. Tu t'imagines que Mimi t'akenda mon médecin. Donc je te dis parce que médecin on tokenda kana Mimi mutamema ngafuna tu waza médecin na ngai. Bona boy tokende toke biso pe tokokana into ça ntoke. Nastima na biso Mimi aller voir ce médecin là. Mimi a corrompre médecin wana pour falsifier résultat. Que non Serge j'étais à temps. Tu comprends? Mimi on t'a sali manigon autour. Mais Dieu dans sa divinité, Nzambe azara le seul juste juge. La tiko za moté à ma bena limité. Bon on a Serge opé ça na random na pesa à Mimi. Azara ba problème ne mo boy. Azara ma comme moi j'ai toujours été là pour elle. Raison pour laquelle mon Nzambe a justifié. Ya wana OK soutenir. Jamais. Actually na dingi. Ah bon? Moi, je ne me réjouis pas de sa mort, mais qui monte ma bas, c'est un salaire à monter ma bé. C'est le salaire à monter ma bé de Salimon. Ah, tu es qui m'a gagné Turquie? Turquie, elle a 4 ça à côté de Grèce. Elle s'est noyée, hein? Mais, elle s'est du sol. Au moins, moi aussi, Misuga. Le grand vote, mais la loto, comment tu m'as oh! Et à la bataille, moi, c'est que tu as ça. Moi, pendant que nous sommes là, nous faisons la vie. Dans un couple. Couple, on va marrer, on va parler vraiment. Non, quoi? Ah, maman, bien ok, bon, tu gagnes, maman. Ça peut quand même la vie sur sorti. Ok, mais ma téléphone est comment on va belé là. Il y a des choses qu'on a si mal habitué à la il faut la vigilant. Il faut poser au colipé. Essaye vraiment de grandir. Oui, bah que non, dans mon mobile. Demain, tu dois te marier. Tu as une famille qui compte sur toi, ta mère compte sur toi. Aux ambandés qu'on a eu là, viens courir derrière les filles et servir les lots. Les derrière d'une femme tue. Au moins, non, ça bien dessiné, ça bien là, non, que pas du boulot joli. Moi, bon, il y a une passion. Dans la musique, dans la salle. Allô, maman. Bon, vous tiquez dans la salle dans mon boy. Mbasi maso senga na obunda si faudrait que na baki c'est le sno baki ça mais sous na monde même de lieux où nous serions où ça les loté mon batike le omeli masanga au côté va boire la lou la bière la lou bo c'est dans les loté penses-tu vraiment que moi j'aurais encore ce courage là à aider en tout cas maman conseil et qu'il a persisté conseil aussi voilà et on y a lobby en tout cas apporter mon accueil vous a décidé et on a souhaité le bon voyage. Merci beaucoup, merci. Serge! Le grand, netinga penza, bodo mongongo, le serpent boa, abenga na yebi na ngayete. Il faut qu'on signale ngayete, na solliciter ma belle grand. Na lobby hein. Moi nde bozabo. Na kati na bino misatu musala nzamba zate bozaba tcheli erozoka ka telefone na yo sonné oyoki mungonga mwa mobali banda mama ko cha mungongo tcheli azaka nango ça va chérie omoni bilo na lingela libya aza facile ndumba zaka facile e ba mama longwela ngana obitambala no tchela mtu lokwa ser mangi misamu longwela ngango mama et puis la personne bino so bozobima na ngai sodelenga nzoto
solde yango mibali so bazoleka na mituka bazasa te nzoto eza solde nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi papa bachauffe matrice bato mosusu nde balingaka komisa nzoto eloko ya valer nzoto eza salela yango solde nzoto batiaka yango na solde wana bakomola tsoka leso moko monene oyebi ata tai nango te nesaki yo Yves nga namudamaka minene namudamaka minene et omoni na préféra j'aime pourquoi pour ils ont la différence ils ont bon ils ont parmi les restaurants ma casse na bandala j'aime la différence et pas maman Gislaine vous comprenez parce que pour na ya place yo muta kotanga grand frère na Serge yemta mama awa tout tanga maman Gislaine et lelo et comment pe relation na nga maman Gislaine mo sunga ngapi mon il vous a master moko to yibani déjà banda to yibani de sous temps et la loi au monde oyo ntamakam délève ça go vient na Serge to akina ezaki tikotak ngana ki pander des femmes ngana no mimi la vie on a ba momi au faire na zaki na vimo azwara ba momi abeta tiki parce que tout wana ngamna no na baswa comprends il est là sur là il veut en poto dans sa foi na et na bolingo azaki nango vers nga petit na e akende bongote avakinda tikilenga moi ilo momo ya bien abinanga leki yo kipe vina yo ngapina ke sa vina mais na fandi ataki mibali na réfléchir na oui non na on continue quand la vie on a été les a faux filles on se comprend et puis là liba sala o ko sa là liba sala o te ko sa pe munenga te oui nde una fanda ki na bina na luka na télé misa na vina na skola na en fait da changer vie quoi. Bon, c'est que moi je aimais chez toi, Isaac et non. Le quoi conscience na yo ko comprendre que non. Peut-être Isaac n'a pas vie à ma bête ou à ma lame qui n'a pas le mais Isaac parmi les biloko sali que osala osali. C'est ça. Donc na c'est vraiment na façon de raisonnement na yo. Conscience arabien na bien sur mon tatou conscience très important. Nzamba oshunga kozana ba initiative ya bien avec les temps nzamba oshunga en moche Salut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Tu es là, maman. Oui, tout quoi. Comment ça? Corpulence et tout, ça va? Oui, bien. Nous, il y a un mot qui là et tout. Ne comprendre ce côté. Bon, en fait, on a pour ça, na yo. Et si un moyen, on a pour contact na yo. Pour alors ils ont bouche robin na soyer. Ok, problème. T'es ma poignée. 0 plus 243. Oui, plus 243. 82. 44. 58. 999. 999. Le nom? Comment on a Lydia Ilunga? Oh, ça mon louba? Non, mais bisous n'est pas pouvoir. Lydia. Au moins on est là qui te côté. Ok, c'est bon. Il pas beau, hein? Merci, on va tenter, mais on contrôle la tête. Ben, ok, c'est bon. Comment on a? Moi, c'est Lalou. Lalou? D'accord. Lalou, biso vanzi libandane. C'est bon. Tinda biso. Non, ça on peut. Non, tinda moto service. Pas de problème. Tinda ça ça va bien. Merci. Lalou. Hey là, fini la causerie sur les causeries sur les mots. Fini la récréation. La bio Yves na mon kilo yo. Nzamba sala ba tu peux na ba richesse. Eh, côté la mono avec ya. Bafle tout consort. Même bo apkai de ces causes. Eh, omoni baba wa couleur mona cousine on Natacha Mombo. Yo mon couleur les. Eh. Mais peut-être que nous sommes en train de Allez, bah.
tolia yanga nda to inanga kana atende oleni nale lea Nango village Kaoui. Ah bon? Wana mabovu ya mutu malamu. Ndako na yo. Donc na minute oyo nde nayebisaki yo za madame Lalo oza libre ya kosala nyonso oyo mwasi esengaka asala na ndako na ye. Chambre, mais dis-moi quand même ça va? Ça va, mais ndako bomo ça zate. Moi ça te yo mwasi Lydia, vous la bienvenue. Donc na minute oyo o tout ça là c'est la libanda et komisko na ndako. Bébé. Donc voilà, oza motema ici comme ambiance là. Na bien. Ndina ndola na ndako. Tina wandola muka. Moi ça va toke ndako te. Abandini. Moi ça on va à moi si c'est faza parler. La lungana olingona bolingo solo na lingi na ngate er no mi pesa na peso bolingo na peso nzoto âme nyonso esprit corps. Après comment muto kinga na ki okatanga pota na lingi na nga ba problème te. Au monde rassuré na peso confiance. Ok, ça va m'aider. Ngamno singa ngo. Ponga nazaki na posa relation sérieuse, na posa na zana mobile na ngana la na ye na la mukana ye. Siko awo meminga na ndako na bona nga buzoba. En fait, ngana muta buzoba ti. Ça c'est un. Et grâce à Dieu, na uti na école à grand frère moko alinga mingi, mauvais Serge Yeye à Paris na Moissaï. Et si nous avons kaboué, nous avons conseil, il y a un grand frère, on a Serge. Comme la vie et ça la bien chose malam. En fait, nous avons la vie moroboué. Bon, ça il y a une importance té na betu aussi ko mettre au beta na bisongo to na zota. Chérie, ba vie na yo eza ya kala, peu importe makambo sala ou sala bozonga bozana na nitenga te. Ngana moment oyo moni nana ba yananga ba dire merci mbokani merci mbokani aba joueur na biso ba yebisanga nyonso ba conseillanga leki na biso luka mobali oyo ko positionner yo mobali vi na yo mobali oyo so koza na problème ozala kawa ngai déjà adresse na ngai yango yo moni oyina ndako na on comprendre qui est Lalo na sincère deux ans na ba basi ngana ndoli Lalo moti na ovanda awo momambo sala ngana ondima na ngana nkati sko pondima na ondima kate omonti na vandi ata 1 mois na moni fia tokinda kote na comprendre que anda kuna Lalo tika bino mi beba mambo ebele ça a des jours tu comme mona muta toke ate ngande na mona comme assurité na za kubanga les analyses qui attendent on a la mabouina on sait le moins petit déjeuner film en côté toqué va tanga pota na lingi na on a fait des œuvres mais on dit manuka atishe est-ce que mami Laura abiso de même pas la course oui banaka bino nde bokoma bokosa biso bakasi allez bisous chérie bébé kusanga mabete Munde na bona lingi na ngayo. Non, ntima. OK, pour l'axoki, wana maboko ya fidélité. Na benga nga tonton fidèle. Ndako déjà yango. Qui soit temps au visiter ma chambre monstre kotika omona même pas indécis. Soki na mon kandisa mwasi. Nyonso na mona na boki. Atasi. Na tumba, nyonso na tumba. Mobile, bébé, ndina zo na komosi. Mobile nanga. Bamba non, pour ça, c'est que moi, je vais dire à Betty de Bakou, les couleurs au coussin. La place au topo d'ara. Qui c'est la bouée? Ils ont la bouée, il y a un moukou. Qu'est-ce qu'on va voir ça? C'est ma copine. Européen. Asiatique.
abona matumbo yenu anda kuna tolo ba niyo lo ba ko ka ba mo ko ka ni tu mo ko ina nini simate shore ko so lo ko ba mimbenga te ya mombenga te ya tika boya zana bebe na nga mobali na nga ya ka pitika uko mobali mutu pa changer wala ukutela kana na puwa kami na nga boya ya jeune garçon papa te tonto te jeune garçon pas ça senga bia bobungi te c'est linda ndazana olinga 100%. Il est pas changer comme ça changer na nini? Changer na nini? Là la Lydia ndazana. Mon non c'est pas les bongo changer. Bébé tout mela ni vous moi kinga nzambi bomwe Voilà Lydia. Luba non, azui la loterie. On fait des loteries. Beaucoup de gens ont une boîte. On est tout wapi. Alinga kinga mona inga bien te. Tika boy. Donc tu continues nalia qui est. Mama yele. Comme na shawa nga yo bosenga kama ya Lydia. Ya da milongo le la kiskutala kama mona tata tele. Baby mona tata. Tika sezate. Oh sorry Gabi I love you. Bimba sorry. Bien kana futa kitoko bébé. Dona mzole mbono. Yanga nini wana biseka I love you chinchi. Mona mayele. So on est souvenir. Bimba sorry. Na biso mobalo aumela na ye. Soka lebio. Yele mbana twinga ye. Bongisa te chanet publicité. C'est tout ça. Comment ça la maboke na maboke. Yo bomanga ye. Mimi makasi na ngai. Mwenga na gagner vika boy. Na ndinga ba jete. Muninga choli na makasi yo. Alemba mai. Bon, elo nyoto bimisa siku. Alemba ngaso alembinga zuyo. Yeye bazwa kango chaque jour to ko beba. Wana na ko beba mai me ko to mona na yambi no ya pardon. Et puis ama ba même c'est. Ama même c'est. To ba anda. Eti ala tite ndala. Data kale so ata. toujours pratiquer en ligne, toujours pratiquer en moment. J'ai eu le temps de parler avec mon ami par rapport à où s'est passé entre Binomi Balé. Ok. Aza vraiment n'a pas écrit ma casse. Oui, je parle avec l'ami. Oui. Par rapport au comportement vis-à-vis naïe, vous êtes vraiment à l'aise. C'est pour cela comme qu'on se plaint trop dans ma cambo, je biche au sala, je os respecté en route. Oh. Hein? Le monde a eu ça, c'est faire dans mon parce que ça la fille belé à Kito. Ou bali banda ba hotel ba ba lu pata de no mo bali ngo isi dans na studio KPC kia. Ko e pilo joli bana maboko. Na moto ba linga kabi. Mozo ko tchela leste. Et ça t'as na katiote hein. Donc yo vraiment tinda kuna yo. Eh? Ozui pe taxi. Na te so moyo yeli lelo. Oye non pour mati pe na ndaku na nga. Na vandi si pe na kiti na nga. Po e ça ba buzobo ne sonde ba fiba otelenga na par-ci par-là pour luka di bala soit disant fianton. Je pense pas que na bine lo amabe. Ceux qui n'ont ça la moza parce que na c'est la relation de mbalembe pour vivre. Donc na ko linga te que un jour na mona kwa komi na ngam kwa komi na ngam. Et comment akututé? Au moni là. Té e so bande expliquer ngana la luto boya na raté. Ngana c'est pour la vie to boya na té la lot ska lo linga moi si musuta par Lydia. Au moins kani na zala na ndako yo. Na habite so trater.
oyo longola na ndako ya ndako nanga namusala oyo nyonso nalingi na mobali nanga. Est-ce que tu sais que bolingo soki meza bishute eza makoko cause oyo ekozalaka no bato bakabwana natiaki kimia makasi ayebike na nga kwiti na nga shimboki na nga nzoto natiaki kimia. Pourquoi on se plaint pas là? Azali na kwiti, peut-être azali na kwiti. Angaka sepeli so oui, ça va semblant. Lalo linga mam nyonso na sala kalinga ngaboy. Donc nous quand na sabona changer ton petit kala kande na sala boy. Soki alinga ko mam nyonso sala. Pourquoi ayo betela na comportement là? Lala. C'est là on a bandana ko tout na na misu na zana benga nanu yé comme ça expliquer nga on nyonso c'est que le comment na otema mal à l'aise. Dans ngo loko te ya ko sa. Te ya ko ba ko tiema kelele non. Moni vie ezaka nango facile. Epreuve à nos mona bakomango kana toilette. Fika no mona. Mais bicho moko nde bato compliquera vite comme ça route. Biso to compliqué, biso to ke no kitoko. Ngana la luto ke na no kitoko. Kane na memela mobali nanga, na lingi nanga conseil te. Na lingi boya ko tanga oui, ko tanga mal l'aise na ndako nanga te na lingi nanga te. Okoluka mo sino te passe no kane boso so bala ko fanti bana ndako no comme ça on pesa ke yende conseil ayoka oyo lingi. Ngana memela la luna ndenge nanga. Et n'a pas ça conseil, je suis désolée. Na respecta ko pour sa camarade Lalo. OK. To souka sko wana au monde oya kana yambio bien to mena msoma sanga na tafina na mena ba shimbok na ba master nanga. To souka wana na pour sa conseil. Déjà moi la vie so muto ape so conseil c'est la linga. Muto alingi oto ape o conseil. Mais o est important ata o saboter na yo ngai. Mais pour na lobby j'espère que so ya. Si que petit. Vous n'êtes pas whisky, c'est ça qui m'a servi au Non, j'ai pas envie. Et l'homme est la thé. Et l'homme a consommé la thé. na kimi bono me ba shimbo ki na zo whisky na ngawe ya pesa ba concept fianto. OK na la luka bo mo bali na nga ono sono linga mo sale. N'importe quoi bon ba concept. Mama, tika na kobimisa milinga na lokwa taux d'échappement mutu ko monter réserve sur malamu te. Surtout que tu as battu sous baloba yoko bimisa te loko na munoko no eloko moko bima na munoko no te. Lydia, wana ngo sanya ingratitude. Banda ni nga na zoloba. Ngana oloba. Le grand. Prononcer les grands. Maman. Ya momoni yo zana wana libambo lino ebele pour se reconnaître ngati lelo. Merci le grand. Lydia. Lydia. Zala reconnaissante. Kanisa ta modèle n'a changé yo couleur. Lelo comme tu as perruque na mutu yo Lydia moi ça souka maboko. Lelo comme tu as perruque. Lelo comme tu as cils. Oyaka ozaka tricolore, trois couleurs mais na nzoto moko. So mtatali ma colonel elongelo beza mutu mususu. Lelo comme nzoto momba couleur moko. Ozwi na olibala. Oye na yo fandi na yo. Ngam na yebi passe na yo Lydia po bima mwasi na miso abatu. Na liata différente. Kasi to solo ki on déjà na mobali na nga na ebisa ki. Nga na sali facture te. Kasi on a solo la ki. Na sali facture te pour bosser. Le grand azwa. Na solo la ki kasi na mobali na nga na ebisa était le grand il faut avoir quelque chose na imbo na yepo. Na vanda ki pa na yimu taseka na zala bono ko ya libala te. Oye po mi vande sino do o mi tiki net nde yo pe na yebe bi wana funga mano na facilité. Donc le lot okuti okuti na pantalon. O vanda des gens na caleçon zo zela ye. Soka koti bobandi na kiti na salon ti na chambre. Ezali baso société da commande à test na yo basule na ezali lono nyonso groupe électrogène oyomona muninga safani na libala talela te yondo zano za kombi ozobula na balabala bazipiki o kapo tala modèle olati lambe kangiwe bombi yo donc ngamoko nanu fona monaka mupende kaka te tala muninga nenga lati ozomona ma fille boma mabala. Merci le. Cha trouble na mabala bato. Sokozo leka balobi ye wana mutabebi saka ba mabala bato. Ndese alors ayemba ye wana kuna na lola. Voilà, ye wana mutachaka basi ya mabala mal à l'aise. Ngana oyela wa monter hors bord. Jet privé, on dit maté. Lydia baluki lingana ki ozwa Lydia na quartier 1. Wana kombonezana nu kenge. Na ki ozwa na quartier 1 komi na Victoire place des artistes tala Lydia ndazo lenga. Akanga photo tinda na Kikwiti ba sentir que Lydia sa komi na Kishasa. Lydia a une difficulté à retomber na talon na zui tanko laksaye. Moi ça tambola na talon boy. Moi c'est ça. Lydia na restaurant il y a makoso na fourchette. Na biso muku ali koso sauter la boss on a boss a tombo ki na kata restaurant. Mais les lon nyanga la kata Lydia azu tout moi mubali. Oye po fandi sako consulter nga. Bombo mwana libala na lia.
Oh. mobali na biso chou bana bazalidia Neti lokola patron na mosusu wakata ngo te likolo. atiki okada Oh, na mosusu kata te. Elateli nini oyo ya bachemise bolokwa moto ozoka fièvre malili elekio na nzoni. papa bota biso yeyo présente papa non moto abota biso yeyo pa Chabani Papa ozwi mwasi Chérie, bébé nazo batanga wiso. Bébé na sala da batanga wiso de sona oya. Naoya. Lydia. Wana kopera mwana moto to receveur. Donc to l'accent. Ingelo bakenga na l'accent musala malamu te. Comment saboter Bokilo Lydia? Oui, on est raconté ça timide. Alors qu'il est grand ganga. Ngai nazaka na tina ya beauté te. Ndumba talaka poche. Lokolo bi yazala mbongo. Ndenga azalo kwa receveur yo kotala ete. Yango ndelika. Na ebisi afesanga tu wa Mon professeur Chandré. Oh, yango ndenga na pesa comme consigne. Malemu. Et puis okanga mana yeye moko te mama kende ko lukela ngambongo, kende ko bula lukela ngambongo. Le grand taille moko. Kokoya na bolingo te. Soko tete menga mona koti na betele porte na ebisi il faut kikaka yo ta ngana za na posa na yo. Le grand ataille moko. Yina zana amombenga te. Azana tout. Le gars pesa ngamba zala na mobali taza mombenga okakuta na pena boss na ye, ozui pe boss na ye. Yebisa no bolisa no muninga na ayi. Batunde te. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sikou ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années.